l'instant actuel na kati ya mboka na biso Congo hein ce qui vous permettre de décortiquer par rapport à la révélation où Nzamba pesi biso na mboka na biso Congo na simbano a biso Moroko comme parce que na vision Congo na vision monde na vision église na vision de Nzamba na simba o a biso na tele biso na ba congolais attendent la fin o na vandi na kati ya ndaku na ngana zaki na ndaku na zaki na ba prière pendant que nous prié pour le Congo, nous prié par rapport à la révélation nous avons en 2014. Mais nous avons senti une vision et nous avons senti na temps où tous allés. Papa François, oui. Nous Pape François, nous avons Papa François. Nous Pape François a signé tous les 53 pays. Le président va représenter à 53 pays. Asangisi bon na beaucoup ya papu wana azaki na coupe ngo zaki plein na makila pendant que coupe ngo zaki plein na makila azako obligé na ba président nyonso o ba vana mona to na ba président na biso pe Afrique na biso pe ba Congo na mona ki ba président na ebele kana katanga na Lubumbashi na partir du bout na Lubumbashi na ko mona Dragila nyama moko boye bona ebi comment dirais-je nyama moko na forme ya Dragila tangu nyama ngo teleni abimeli na katanga abimeli na Lubumbashi na nyama ngo abimeli na Lubumbashi tangu abimeli na Lubumbashi na telemaki na batu moko mibale balo na ki voix moko bina ngabi doreya bo empêcher nyama wana asuka ka sikaza akota na RDC mobimbate. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya Fada, thank you Fada, cher ami fidèle, balandinyo sont toujours besoin Kalibakou ya kwanda biso na kacha chaîne Abino ya les Nazarien TV na cadre émission Abino table 5 vous a présenté par votre humble serviteur Daddy Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba ya les Nazarien TV, un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Hervé Oza, si ma caméra, pourquoi pas Alain Kiakala Lobo quand Nzambe Oza na régie. Lelo à table sainte, nous avons un pasteur doré à Bassissa, c'est avec lui que nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez connectés, restez branchés dans votre chaîne les Nazariens TV. On va essayer vraiment de parler aussi, vraiment point ébélé avec le pasteur doré à Bassissa, l'homme de Nzungu. Avant d'abord de présenter le pasteur doré à Bassissa, on a la régie à Tchelsof Kantik édifié Bananzam, Osala Bananzam, le Koum, le Sako Mokonzi. Il y a la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. RDC, Bokalanga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo
makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé le puissant de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, Livanda. Voilà, na ebichon, et salut plaisir, na Philomène Moukoya Motema ya Bivens de Yombo, et salut sous plaisir à celui qu'on appelle 3 fois boss, Jack Pro depuis France, 3 fois boss. Nabi question au ça comme on dit, et salut plaisir, ton yo karango. Je suis passé na bandé émission, je suis avec le pasteur Doria Bassissa. C'est avec lui nous allons nous attendre au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés. J'ai narrosé na Hervé au Azalana Sima caméra à fond la caméra na présenté bino le pasteur Doria Bassissa. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour monsieur le journaliste. Santé Nini. Grâce et grâce, Dieu nous fait grâce. Moi gentil par rapport à votre nyonso bazui libakwa kwa nabiso en ce moment na kati ya les Nazariens. Ya merci beaucoup tolingi bino mingi tika nzamba lola apambola bino bon début ya mois ya juillet bola mwanzambe za la partage na bino tolingi bino mingi. Ok, toujours je commence par la prière, on peut pas commencer cette émission ça toka bango na maboko nzambe comme la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Babi toujours commence avec la prière, l'homme de Dieu. Prière moi quelques minutes par rapport à tout le monde sur la zone du merci papa topeso merci na moment qui toko salibiso ngolu na epambola efongola et salamala tika te puissance ya parole puis éclaircissement ya puissance et la carte na biso parce que bible bina biso tokoyeba solo ekokangola biso nzambe to telemi lokola ba sentinelle pour na kubeta afin que na tina ete ngonga to beta trompette afin que bato ba yoka babika na kombo na Yesu amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. Kala Nazali. Kala vraiment Nazali déjà bon le plateau. Ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps. C'est ça. Là vous avez raison. Voilà, je suis avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, tout qui appelle Nayo, aujourd'hui on a un message mon il faut lancer au Kabola on a peuple dédié. Bengi babiso ba caméraman, ba journaliste et bien parce que aujourd'hui on a un message mon il faut Kabola au Kabola on peuple dédié. Donc il ba message yango ezanini, message oyo Nzambe ala kisio pour na bato pour na nini donc ba message yango za basé d'abord sur quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Nzambe apambola bino na intervention kitoko to kutani lisusu boboya ki invitation au té to linga kitoko na to sola pour toi éclaircir église na temps de la fin oyo par rapport Nzambe apesi pena ba message belé mais l'autre ko partager mais na aussi mbape moi mike na ngoya molimo mo centre et aux amala concernant mboka na biso Congo et ya monde entier. Mo surtout na ko baser mi na révélation Nzambe apesi na temps actuel na kata mboka na biso Congo ce qui vous permet de décortiquer par rapport à la révélation au Nzamba Pesibiso, Namboka Nabiso, Congo. Merci beaucoup, Nzamba Lola, Apambola Yo, Apambola de Komosi Mobile. Nakolinato Landapena, d'autres à la attentive vraiment à Autoroloba. Ton soutien que vous allez me pousser, mais Nakolina Nzamba Sunga, tout le monde rapide, rapide, à Tamba Sima, tout le monde attend que Kobana, parce que na Bendaka, où ils ont attiré, Moutounio Sopo, Nakoyo, comme message, Nzamba Linga Pesa. Merci beaucoup moi Nzambe message na biso ezanini o Nzambe apesi Moussa Inayo le pasteur Dorea batu boyebinga kombo nanga le pasteur Dorea bassiste naza le représentant légal et église à ministère de délivrance tempête message ezanini pendant que tu bande ko prier pour na mboka na biso Congo par rapport à ba makambo ebele Nzamba talisa kinga ba vision ebele par rapport à mboka na biso Congo vision basée sur Congo na simbono vision première vision na simbono monde té mais na simbono abiso moko comme parce que na vision Congo na vision monde na vision église na ba vision ebele Nzamba mais na simba o abiso na télévision na ba congolais attendent la fin o na vandi na kati ya ndaku na ngana zaki na ndaku na zaki na ba prière pendant que nous prié pour le Congo, nous prié par rapport à la révélation mon azwaka na 2014. Mais na bandi ko senti siko vision et bandi ko kokisa masiko na matan otozali. Na yekola na prié Nzamba yekola kisangai. Ayekola kisanga père moko spirituel, papa moko spirituel, pape. Na yekomona pas
pape oza mikolo oyo nga koya awa ayete pape François oui namoni pape François nzambe olakisanga pape François namoni pape François asangisi tous les 53 pays ba président ba représenter à 53 pays nyonso asangisi ba na maboko ya pape wana azaki na coupe ngezaki plein na makila pendant que coupe ngezaki plein na makila azako obligé na ba président nyonso o ba vana mona ki na ba président na biso pe Afrique na biso pe ba Congo na mona ki ba président na ebele mais pape tangoye azaki na entouré na simindeli na simanaye mais bon bazali batena ba pape te mais ya lati te robe la boba latara ya ba pape sikotango azo présenter coupe avec obligation parce que bato bazali na influence ya makasi ba mindele bazali na influence ya makasi amen bazali na influence ya makasi naza ko se référer moko na Apocalypse chapitre 13 abandi ko se référer na vision na nzamba pesinga Apocalypse chapitre 13 au roba na verset 2 3 tina 12e au comprendre na lo balabino. Vous comprenez? On peut sur l'Apocalypse chapitre 6 dans la 6 mobima au comprendre na lo ba. Papa wana atelemi na coupe ne ezaki plein de makila. Abani siko ko obligé na ba président nyonso o ba vanda ki wana. Alobi ta auto côté ta ya black ezali sous-souté. Moto ko linga a collaborer na nga ya kozana pouvoir a rosa makamune nyonso. Mais conditions ça ce qu'on dit moi collaborer na nga okoza kemi oyo kemi wana oyo bana komela yango tous les présidents bazala ki wana bandima ki yango tous les présidents bamela ki yango bazaki makilana basaki nini bamela ki yango un moment donné makamba sola ki mususu na yoka tango bien te mais après si bango na mutu asina après si bato na babimisi ba papier ya biso pe na mona ka signaki tout le namona ki sasu na mona ki président na biso ya sasu ndesu na mona ki président sasu ndesu on a kana ki lominaye na mona ki Afrique du Sud de la président na moni président Afrique du Sud na mona ki président Afrique du Sud na mona ki président notre pays président na biso pe na mona ki na vision Félix Tshisekedi na mona ki na vision wana bango nyonso bazaki wana bamela ki bakupu wana ale papa pesa ki bango banini mais non que ça ki baba banga balobi mutu nyonso oya kondima ngote pays na aokota na embargo akota na embargo akozwa ta soutien ya pays moko te parce que mikolizo ya kanga mamlabi na yo nzamba lakisi famine et ekota na monde entier famine et ekota na ekosimba monde entier ezo simba kala te mambo ezo salama ezo simba monde entier tangu siko na moni makambo ya salami nzamba ekolakisa na siko na partie ya biso ya est ya Congo na partie ya Katanga kana Katanga na Lubumbashi na partie na Lubumbashi na ekomona dragila nyama moko boye bona ebi comment dirais-je nyama moko na forme ya dragila tangu nyama ngo telemi abimeli na Katanga abimeli na Lubumbashi na nyama ngo abimeli na Lubumbashi tangu abimeli na Lubumbashi na telemaki na batu moko mibale balo na oki voir moko bina ngabi doreya bo empêcher nyama wana asuka ka sikaza akota na RDC mobimba te mais biso to saki na moi retard nyama na précipitaki tango azoleka en panzamabele akota nyama dragila akoti tina kata Kinshasa nzamba binanga eloko esali ke dragila o akota tina kata libwa ya Congo na azipena carte la biso moma 26 provinces dragila wana atambo na 26 provinces mobimba akoti si destruction et akoti si désordre massacre na kati ya mo na Congo na biso na Afrique na RDC na biso mobi ko ebani na Lubumbashi tant na bandi ko bonde na par rapport à Nzambe talisinga nikoleza liboso na biso Congo eza na danger makasi eza na force moko ekota bitumbe kokota yanga lobi na biso eloko esali ke dragila wana azwa privilège ya kokota na Congo et kokuta biso basali ya Nzambe et kokuta spiritualité Congo na kata ba division na tout le pourquoi koti Nzambe zo révéler na abeza na prince de la division na komboni ya Kedesha
la place de la division comme on a Kedesha yende mutaya ko kota administration la basala nzambe yango mona mata oyo biso basala nzambe boyo kanezate ba guerre frère bibenga na bengala ko bomana ko swana na batele oleto luka intérêt ya mboka na biso ko kono soki na kini ma na Jérémie 29 le verset 7 bible bina biso to linda extérieur ya mboka na biso parce que bomengo na biso evai na kati ya mboka Kedesha sa précédaki mikolozo ya batamuke surtout salima seki kono ko zana débardade ainsi dit de l'Éternel pour makambone salamate il faut biso basala nzambe tozonga de la véritable nzambe to le lapo na mboka na biso to se eloko nzambe alobi nanga to si ataya l'église papa mosali ya nzambe zo message au cœur yoza congolais yoza mosali ya nzambe zo message au à cœur dragla sa koti dragla na bandi ko panza donc kalate abo ko mona événement moko ko sala ya makasi et ko surprendre bato événement ko bana na Lubumbashi des autres ko bana na Lubumbashi pe quoi fêter Kinshasa mobimba et ko simba ba province nyonso na ko mona susu ba guerre civile oleza la ba soda mais na ko mona biso to lati ba biso boye to zo bomana biso na biso eza biloko monde à ténèbres et ça nini et salaki donc eza alliance o ba konzi na biso bandimi yango pourquoi bandimi yango mona mais c'est le peuple là alinaki aya na kati ya Congo pape wana alinaki aya na kati ya Congo pour oli ko na ko sa na kati ya Congo ko si sa guerre na est ngaki ba est pour la pays ko ta ya zana ni pour si sa guerre na kati ya est anayi na makambo wana te pape wana ko na Congo alinaki ko signer code ya 6910 a signé code la code de 6910 et bon code de signé c'est la code de 10 le pouvoir de la mortalité et nous connaissons quoi signer mboka na biso yango wana pape le pape kasi makila wa pesa ba président ba apesi bango makila ba meli makila oya ya kina yango sikoyo singa sikoyo sama kamba donné aroya ay ko karate ke papa roya la bila beta masas makila déjà ba konji na biso ba utuba mituba melaki wa beli bon na ba konji ba melaki OK o ba konji na biso ba melaki sikoyo za ko abefisi bango makila pouvoir yango mona tant le contagieux pouvoir ba kei ba jiba fabisi na kati ya nini ya kiti ya nani ya François avant d'aka oui aux émissions de côté mo extrait wana ake avant d'aka ils ont déjà intronisation moko spirituelle siko ta l'activation ya code wana ya la code de 6910 pouvoir de la mortalité du sang yango so de retala yango code oyo c'est la révélation ya nzambe code oyo code o beaucoup ta la code oyo eza code ya limo ya mortalité donc code le couple apesa ki bango avant ya le quoi muta déficit bango le comme songolo pas kala siko ngonga ne siko ya récupération ya récolte coquille pour ya ko sonner mais nzamba ba congolais alala kité abetelo kwa likolo voilà ce qui nzambe ba congolais abeti eloko so ya somo tango yeba ke oya na Congo oyeba te ko za maladie bon bazana ba docteur le quoi bisoté donc nzamba frappé je frappe nzambe ko yo kazi ba basala nzambe sont les occultistes sont les satanistes bazana occultistes parce que Satan a se divisé à trois Satan a se divisé à trois na kati ya mokili to na kaina ni dragon so mo ba benga dragon na Bible eza bien diable na mokili ba benga ni na monde ba benga dragon je comprends na kati ya politique ba benga ni bête yango mona Macron na discours na zoloba le bête de l'événement il est là il arrive ay Macron bazoloba c'est Macron a opé ce discours yango mona Macron akotambola pe na ba pays ebele ba Macron na baza antichrist en personne ba pape wana baza antichrist en personne Congo eza en danger parce que ba mitu esi ba signé yango de beaucoup mona ba massacre zoya oso comprendre nga ba massacre moko kota na mboka ezala passe ba massacre là tant de kota na mboka ezala passe to moni président de la république atika mboka na maboko nzambe bia asangisa ba pasteur et na stade de martyr prière moto ko sa na stade de martyr kala minute bien son ezala okaka juste président massacre ezala ba mascarade to zo bela nzambe mais to bela nzambe na monoko mais to bela motema te nzamba lobi na Joël 2
hein, le verset 12 abi na biso to lukaye na mitema na biso mobimba to pasola bilamba te mais to pasola nde mitema na biso ta ekoki congolais to luka nzambe na biso ya Congo ya solo coupe wana pesaki bango aye kozwa coupe wana sikotanga bandi ko eza histoire ya nani ya Balaam na Balaki histoire ya Balaki na Balaam yo nzambe histoire révélé la histoire là oui histoire ya Balaki na Balaki on monire peuple nzoka nde Congo eza ya nzambe Congolais na nzala Yesu na monoko Congolais na pasi Yesu na monoko kalikino barataki yango na coronavirus on nzambe frappé pas ametile aya lisuté ayete on se soutient on a été Allah pas sur le ko na vous savez et le quoi na beta na coronavirus selon bango na Apocalypse chapitre 6 le verset yoka après chapitre 6 le verset 8 babina biso ba totanga na rapide ngongeza on attend la rapide na makomi to so ba bande ko na internet yango type azo ba kai ba sans vexer boyende après chapitre 6 na laksabine loko moko ay ko sunga biso Apocalypse chapitre 6 le verset 8 tanga pomonia ok babina biso j'ai regardé voici Paris un cheval de couleur pâle celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts et le séjour de la mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné, le pouvoir leur fut donné sur la terre pour faire périr les hommes pour l'écart de la terre, pour faire périr les hommes par le paix, par la famine, par la mortalité et par des bêtes sauvages. C'était la parole de l'Éternel. C'est même occidentaux. C'est non parce que pape c'était le diable en personne. Nous connaissons la mondialisation et il y a dans le monde entier. Nous connaissons la tosambe sur le tosambe là batouté. Bah quoi interdit nous surtout nous sommes l'église de rêver on peut que ça tout ça tosambe là. Église écotique à la kaka mort cause église catholique. Il y a le squat pour gouverner antichrist. Il y a on a battu la carte église to bengi antichrist. À cause de la carte église. Par rapport il y a Katio Malobate par rapport il y a Maramwana par rapport à Visioana qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'on peut faire plutôt pour que non Maramwana est arrivé merci église nzamba lobi biso basali ya nzambe ba mito o tozala ta to zonge la nzambe na ndenge ya solo to zone église comme le Christ congolais nyonso ya solo to tika ba ventile to zonge la nzambe to lela mawana ta to zo ba ta ya kolela parce que nous sommes à danger nous sommes à danger donc ça la kati ya danger il faut to zone la mortalité au baye nango c'était prévu la kati ya monte ça ba 8 milliards siko un cas ça dit que 2 milliards 2 milliards siko 2 milliards voilà ba bete calcul de condition na kati ya Afrique na coronavirus le quoi na coronavirus on a coronavirus tant de frapper pas pour la saison hier bango ba kozala escamper biso ba fuga tokukufa njoka biso nzambe na biso ba africain atelemaki yango mo to ba na Italie ba to ba kufi papa leli papa le omona ngote papa lela abi te makamula na sala ba congolais oyo bango njoka nzambe na biso ya est on a toujours passé ça ba président la biso guerre le papa et ça ngo guerre bo na nzoka nzoto te c'est purement spirituel pe guerre wana pour si la pour mona ba rwandais ba telemela biso pour mona ezala ba pouvoir aussi et kotaki nous sommes dans le temps de la fin donc guerre aussi na ngote et dans le paiement et dans le zonga pourquoi monde a ténèbres si drague la sakoti na wanda to weleleni na wanda to welani na wanda to wela kandi to wela loko mokote mais likambezani biso basala nzambe to zonga nzambe na nzela solo le corps comme attaquer sur a luka qui calcule wana na coronavirus a attaqué biso tango attaqué biso na coronavirus a koki biso te malheur ko leli bango moko bango ba semini ba koti na kati des autres alors bon le ko to attaquer na coronavirus to zonga la bango système ya coupe oyo soka papu wana ki ko chama kolo awawa makoni vandaki aw bongo na ba scandale ngé ko sala scandale le scandale yango mona na wa makameze bele ngo ko ke yango
comment c'est dans l'émission, voilà. Ok, on te somme la ligne, l'homme de Dieu. Non, on a une catastrophe, quand tu as quatre mboka. Il y a un mona, on a une soirée. Donc, on va pas aller, nous on va faire ça. Bateau de ça va fatiguer. Bah, on va bien jouer na bazaka na bolingo na biso te. Ba bima na mboka na biso na volonté na bangote. Ce qui ba bima na volonté na bango, eza pour bakenda parce que lumumba boyaki basala na mboka na bi na biso. C'est bino mine. Ouais, mais ça piège. Ah, ba yeko kocha mboka na lela ki to na mona ki cercle na kata Kinshasa. Je piège. Piège. Moi on a mis ça là et bende na kati ya mbo ya botala kaka. Ndenge ba kunde bembe o. Botala na cercle. Bon, est-ce que c'est gars frère maneza là? Cercle no mbo mona meza formation na formation. Bah là il était besoin piège na piège cercueil ont pesé 150 tonnes 150 kilos cercueil et même que pesé 150 kilos vous comprenez que vous pouvez drapeau on a j'ai pleuré pendant la nuit Dieu m'a montré ce n'est pas on les a cadeau empoisonné babilo quoi bobengala kibiso to ko zong sa revanche vous avez on a kacha le mot ainsi l'Éternel revanche à le monde bande ba ko zong moi quand ba kundo kana be na biso Congo musala biso basala nzambe to telema pour ko benga na biso na kacha mboka na bi maboka na biso makambizo bebe ko beba ya makasi et ko beba ya maka ya makasi. Voilà, merci vraiment l'homme de Dieu. On a besoin de continuer en haut pour comment si l'émission déjà pile déjà et tout pour vraiment la souka émission la biso l'homme de Dieu il a fait aux années numéro de téléphone sur pour ça aux par rapport à tout on a tout par rapport. Merci beaucoup. Mot de la fin ezali église tozongela nzambe na ndenga solo to sauver Congo na biso. Jérémie chapitre 29 le verset 7 tout sakana te to bondela pona mboka. Nous sommes à danger. Nous sommes en danger. Ou les cadeaux empoisonnés par pessimiste église tozongela nzambe. Numéro na ngezawana plus 243 89 83 58 338 plus 243 89 83 58 numéro na nzala pona baka. Wana posa kobota, wana posa musala, wana posa kimia, wana posa ka intervention ka pona bakani, mwanza ka pona baka. Wana posa nzambe na nga asaila yo, to oyeba makamusu na muzindo, benanga to kokuta na pe to kosola na yo tika te nzamba lola apambolo. Si toza na bakana ya ko insister, yenza ka pona yambela batu na baka, olingo témoigner nzambe, olingo mona loboko na nzambe, wana posa ko bala na yebite promotion, malade sila kate numéro ezawana. Ah, na pesi numéro benga nzambe na nga tikotak asaila obikamu. Nde baninga ba témoigner, yo peut témoigner. Mais n'oubliez pas, to bondela pona Congo. Congo to tika division, to luka le vrai nzambe. Ta ba ko koti biso na ba distraction, ba koti biso ba nzambe belé, to comme na ba nzambe belé na kati ya Congo. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à la servante d'aider Mama Tiffany Mukwaya pour notre confiance. Et avant d'aller dans la caméra. Dirais-je toujours né toujours le bar les propos tenir s'engage que son propriétaire nous a révélé avec la TV zangaïté n'est toujours le bar fois bachala vite ami collé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps.
La sagesse mieux vaut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Koumanakana, les lots ont posé, biso masuwa ya noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolian tabati, po bolingo ekanga kiye libongo. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. Lelo tokomo mono Kajafati. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo oabuze biso masuwa ya noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon peuple délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwaji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consessi pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-José Ifoka. Lelo Kongo ezi mokondi, oya lingi yo Nzambe, balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini? Pona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, tengo pakolaki bakonzi mafuta, tengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50, atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Timba Kapanda, Jacques Kangourou, Congo eza Mwambi wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekimela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Gedeon Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokonzi Congo Afrika, Union Afrika yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo, kasi oyo eza likambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godempo, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Mosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Azamwana motote, oa kosangai, abongwani pete. Le Nazarien,
lelo ya yo bolingo batelime nazali